Manika qui a 5 mbongo et pas Nigeria. Nigeria c'est comme au Silicon. Donc à lobby déjà, bah mon anaki na Nigeria, il rappelle 5 000 francs. Ok non, pas un taxi, bah il y a place ya aux tout ça là, le cité. Nigeria c'est comme au Silicon. Tu vois na pesa ko déjà mbongo. Ce qu'on va c'est sous mon likola mbongo bende nini ata yo moko na Congo na bino. 5 000 francs. Na moko la bino za la kabo mbongo. Nigeria ici 2500 et 5 000 francs les sous il y a taxi express à PC. Au fond à Tofa dans la monique garçon on a yenga boule barman. Bonjour c'est bonjour. Là on a bonjour à personne c'est que non mais là bas fort. Na tombo la mutu boy na mon 7 personnes bantouré biso. Il y a des maniqués bon kanga bango so bango nyoso so bango te bokena ba. Oh. Maniqué so mo loba. Ngane za bona obela na siko sa l'émission te na sala vidéo monté na zo bela santé na ngeza bien te. Zaki pendant le c'est depuis longtemps. Ça est loko ya kala ba un mois déjà. Donc ça maniqué. Na tangi pe na pa. To bando la ndela e kala. Sala kini ba finga ki madame moi na photo comme on a écouté qui m'a entre Solange so ba comment ba na photo finga ki émission ezaki herba série ba losa na Congo check mutayamba ki ezaki jury compétence. OK c'est bon mutafunda ki yo ba na vidéo ba vidéo manike awanga na bio zayete papa ndako menacer manike na yoka na page. Nasenga pardon. Laissez des jeunes. Yo ndongo za boye ko tcha mnoma kasite. Ceux qui déjà mo da vidéo de toyo kavana na yo mo no zo finga. Donc nous avons elongi ya ye. Malobe za été. Ka malike tika kombo nanga ngamna tambuso sa mabete. Ko vimba elongi na yo vimbi ezanga te. Ba bi pena ke na yo ndo buakeli oyo na nenga butu o vimbi si manike elongi. Jalo za bando. Na fana na batebele na fana na bino na zakandoli te ndako nganga na yebite oli titi tia boye po na yebi ango te sikonga na ko vimisa manike longi pona za nini pona za combien Usola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonza bas ya ba 001 blague tele lo solo libiso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mupepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na nenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na ba tous ensemble. Victoria est certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre émission Micro Libre. Eh bien, je suis là. J'ai mis Maïbele, les gros bébés de la presse congolaise, pour vous donner la joie. La gaieté, surtout la bonne humeur. Lelo Nazo Yambe la bino Naomi Oudjana. Nazo Yambe parce que toyebité. Oh, ça les mêlés, on a maniqué de là qui buzz ou c'était réalité. Et puis, na carte maramon, on a avec donc la source sur la carte. Et puis les après quand maramon là maniqué et comme il y a vimba. Parce que le bi totuna Oudjana ayebi makam. Et puis na ba voice sur Oudjana bimisa que na yemo cause de la mieux placé à expliquer qu'est-ce que se passe entre Yena Sernae Manique de John. Voilà, merci beaucoup la caméraman là c'est ma caméra et merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, boss charismatique, et Ado Senga, maître Sengi Kingasen, toujours depuis la Suisse. Merci mon frère, merci mon yaya, merci mon grand. Pour Otikanga Tessa, vraiment qui toko, Yadadi ma bible, mon double commune de Mombele, na Paris, na Ebi, on fêté, pour y fêter au Mélenga, puis on a mis la vie. Guilain Congolo, Aigle Royal, mon connaît Strasbourg. On a tellement belé, je ne saurais pas vous citer tout ça. Nathan Karabawana, Mamsou, beaucoup de côté, on a casquette, ça la bien. J'ai mis les gros bébés de la presse à la présentation. Voilà. Nazana Naomi Oudjana. Azalaka sexy moi là. Bonjour. Bonjour ma soeur chérie gros bébé. Bonjour na batunia ça. O baza penateur là na biso na Congo Victoria donc na linga abino kaka bongo ouais quand moi je sali mon daddy de moi y aller au CA de la rumba congolaise Ibraton Piana
Et pourquoi pas toi, BBC Lukamba, moi c'est un peu bientôt là, ça se fête dans les 25 donc anniversaire en Ayo. Nalinga Bino Latina. Voilà, donc vous pouvez te la Tina. D'abord, et le coup est salémé à Rayo parce que na Luka Rayo, non, non, quand santé testement pas si, oh il y a enlèvement. La moi on voit même la caméra, même ne pas yambaye. Oh non, la télé même musique, mais quand on selon tout, on dit moi escroquerie moi la carte, moi le couteau moi la carte. Je peux expliquer d'ailleurs non de. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Ezaki dans l'escroquerie, le cameraman a expliqué qui bien m'a cassé. C'est que la fin qui dans mon cas par rapport à l'actualité les maniqués à l'oba que non bah tu as fait rigoler là-bas les vagues qui bah bêtis à Vimbi Liboko et tout ça, mais par rapport à l'actualité na yé comme chroniqueuse aussi na chez micro tout sur la maman aux arané na bengi na commune na WhatsApp et bisinga que non OK c'est bon yaka parce que yé po ya mo faut pesa mbongo à $50 c'est d'accord ya À $50 $10. na c'est d'accord non ya Plus petite mais OK na $10 na koma na ndako boye nazaka na Prince Bakali kuto ayeba place manika fa na rata zapela numéro manike na seke na vi ke nga na okelo parce que ayela kai cop na c'est OK d'accord to kene to koma to kuta manika la to la musi kuta ndo sinika wa no la musi na ero yo tout ça c'était maman alimbi sanga to faditi n'est-ce que c'est la Prince Bakali boye pona ayeli yo cop mo boye ponga na memie faut ça la moi publicité on je mo bo wana ba peso mbo mtapota ngope aza sur place moyo otanga komo nezate mtapota ngope ayo ya wana tonton fandi basali ba publicité na bango a mis $50 après simanike mikete boye boss nanga je te salue comme ya pap abengi abike no allo no mi fina yamba il faut on a otine lo mbongo po pesa manike o sa émission pesa nga manike passer be manike ba ndo sola na manike mbongo ko mais c'est manike c'est nga $10 mais ba sola manike manike bi $20 na boy na ngapete sur place bon c'était linga mbongo na ke na agence na retirer $20 na pesi manike c'est tout ça l'émission vu que non cameraman nga zo ki moi ba temps ya quitté ba pêchement état na ba embouteillage et o le ka lobby nango lobby na ona bato comme na lobby na ona to zaki so ba pense ba kali to mon Niger mo akotsa ka tsalupanga manike a pesi so mbote ya lo ba Kiswahili na anglais vu que non ngape mo anglais munke Kiswahili pe na yo ka o auti Lubumbashi place so na mona kilushi za Lubumbashi Kiswahili pe ko tarazo ba pe na anglais abanzolo ba anglais wana ngape na répondre na lingala na répondre pe na Kiswahili. Et après, il y a un numéro ya manike. C'était pas un numéro ya manike. Ce qui est dans ça, Prince Bakali a un témoin. Na lupanga ba manike. Na c'est que yo pesa biso numéro na yo so manike tout to pesa numéro manike o benga yo. Apesi nga numéro na ye ya ke. Après manike yo c'est manike numéro batike le mouvement que luko awa as numéro ni anga za posa luka yo ata la code depuis Nigeria. Aza posa c'est les publicités ya maison na yo. Na ce numéro na pesi. Vers 19h man Katselinga voice. Ujana na lobby boye yaka. Donc c'est là pour aller ngana bref. Ujana yaka les temps Ujana c'est preuve à l'appui. Donc là je vois Dani Mouyenge l'arme 10 millions moto ya katikati. Na Paris wana là je salue ma maman maman ouais bota jemima ibele les gros bébés de la presse ça s'appelle les mamans Kati Djemba Los Djemba Mukuwa. C'est ma maman. Donc de gros bisous à vous maman, je t'aime beaucoup. Et aussi à Mami Dai depuis Anvers. Et Bozake Bele Oyo, Bota l'Arabie Saoudite. Tu vois ça en là? Mais au Moussous. place à l'Obaki Awa, na sanga te na télé-réalité pour na mambo Nigeria. Aïe singa lobi na sanga te pour na télé-réalité ya mambo ya Nigeria wana. Na ebisi OK maman pas de problème. Lobi nango na 10h na zana cameraman na Genois. Donc comme de 10h, voilà. Genois toyaki wana to pas de 10h si 14h. Aoyate. Malama to rutani na soi-disant manager ya Prince Babia. Aïe singa lobi soi-disant pourquoi? Oh, bon dans l'Obani. Soi-disant manager na mais non, tu m'appelles soit dans manager na manager na aïe singa lobi ujana. C'est bon, on a cause de l'eau maniquée, place à ça. On a dit, ok, c'est l'eau. Accueilli, que vous avez maniqué 14h. On a dit, je n'ai pas vu que nous avons un tournage de belé. Donc, quand on a journée, nous avons pas maniqué. Donc, bima, tu as les manas qui ont tourné. On a bibi qui mbondo. Et on a bima, on a coûté la maniquée, na manager, il y a Prince Babia, wana, baoya.
nesi mama ou mérite 14 heures Prince Babia, ya Prince Bakalité Babia. Babia. Toye asinga bité en fait que ne pas na mamba nigérien na vu que nos caméraman na to ko ça y après $60 to c'est ka publicité to baka lokuta mais ekota c'est mama ngala banana ko tourner na yo et après n'est-ce que to habité ou tana taille les kayo bi kato elambonga c'est pas de problème toza taxi express to koma na côté à 300 d'or tukita tufanda tukita tokita manika ki asengi mbongo epa Nigeria Nigeria so comme silika nzoka lobby déjà ba monana ki na Nigeria ni rapese 5000 francs OK non bazwa taxi ba ya place ya oza to sala publicité to komi Nigeria so comme silika on trouve na pese ko déjà mbongo siko ba c'est sumo likola mbongo bende nini ata yo moko na Kongo na bino 5000 francs na mboka na bino za la kabo mbongo j'ai remis 2500 et 5000 francs les sous ya taxi express à Pessi. Au fond na to fanda na moni garçon ko yenga na boule barman. Bonjour, c'est bonjour. Na on a bonjour à personne c'est que non mais la bas fort. Na tombo la mutu boy na moni 7 personnes ba entouré biso. Ya des maniqués bo kanga bango bo so bango nyoso bo sika bango te bo kena bango. To fandi nga se o mani Cameraman na loza. Cameraman est-ce qu'on moni bongo po cameraman biso fandi awa cameraman na fandi skunda. Cameraman a bozo ba cameraman zo azu moto akimi. Ce qu'on a moto la maniki, man de ba moto la total Nigeria mais c'est pas possible. Tu vois comme Atina commis, ya bandal na UP crime. Donc pas banzu ko ba c'est la cas vidéo, ba boto so ba sac ba téléphone. Elle pose la cas vidéo, c'est nsambe na vidéo ya nini susu. Ba to c'est la kaka. Mukete bo OPG à côté. Ayi singa lobby yo komono na c'est comme na Naomi Abiba. Na bona on s'en va ujana. C'est Naomi Abiba. OK c'est Bob, amisi papier. Manike so mo loba. Ngane za bona obela, na tiko sa l'émission té, na sa les vidéos monté, na zo bela santé na ngeza bien té. Yaka Naomi. Ba pesinga papier na banzi otanga. Donc ça qui banda luxé depuis longtemps. Eza eloko ya kala ba 1 mois déjà. Luxa manique. Na tangi pe na fali. Donc banda la ndela kala. Papa ne lo ba yaka déjà tié na palais. Ça qui est ba. Quoi ça la kini? Pas finga ki madame moi na poto comme on a écouté qui m'a entre Solange toi comment moi ba na poto. Afinga ki émission les aki herba série ba non ça na Congo check. Mutayamba ke zaki jury compétence. La faniti ba bimisi nga libanda ba bimisi na manager ya Prince Babia libanda. Man katkali emoko. Mukete boye mutafunda ki ayoko parce que mutanda na dossier ya manike ezali ya tantine wana za na poto ye pe azala kaso komanda so pe opesh na na mboka na biso. Aye ote manike kota manike akoti. OK c'est bon mutafunda ki oyo ba na vidéo. Ta vidéo ba axi vidéo. Manike awangana bi ezayete. Babanda ko menacer manike na yoka na pasi. Na senga pardon. Laissez des John. Yo ndongo za boye ko tia mno makasi te. Soki déjà mo da vidéo le toyo kavana na yo mo no zo finga. Donc nous avons elongi ya ye. Malobe ezayete. Oh eza montage. Mais montage na ndeni babando lobati. Na senga pardon façon na menacer na yo senga pardon c'était pardon bolimbisa e boyo kaka na ndenga kimia bola na mama na nyonso te. Maliki awangani et après tanga muto asamba na maloba misatu so deux. Ote na yebi na ngai te mutatina ngezaki sibo mutombo mukolo Congo check. Eyo leka afanda bi ote eza bongo te on dirait longa fi wana funzinga on dirait na yeba atinelanga déjà mbongo. Olanda sko baloba comme la 3. Bafandi simani. Baye basambisi manager ya Prince Babia. Alobi ba sali ba mam fait ba sala. Amante maman ba a fourni 40 000 francs abimi akeli. Voilà manager akeli. Tobi 17h. Non kokate. Je dis merci beaucoup à Yale Océa donc merci beaucoup Ibratom Piana. Ayo benga. Ujana na bisie 13 place naza zano à l'est. Té non ti na ba CG na ba directeur ba oya na ba tuma ba benga yo ngapse té. Parce que mon ke non problème eza yanga té. Parce que ba tu ba oya mo te créer ba problème. Mukete boye ta moni directeur na CG bazaya libanda. Ba ebengi nga sibina bokotaka parce que déjà boye. Ba koti ba fans. O binanga te o ba grand frère nanga. Ba fan no problème eza dans le ske baro.
à 17h au pêche au benga na bureau yeso na olenga sko yelekelanga na mama na salite na ki musala nanga na koti na bureau asambisinga akomi et tout ça abisinga tu peux partir na bimisa ta 10 francs nanga ti na bimi nanga pe na ke na so na sema nkenga na ke okena kene na ndaku oyelanga dra ba bisinga ke no manike azolala na c'était bolimbi c'est de non fais là fais une explication normale na komi na ndaku chez manike na kusi porte okanga na kuti ni Jonathan ni principal na refond la porte ba pe sa dra na zongi parce que vous avez vendredi je suis en opéra pezalaki na okota na rep boy na président ko elekele oh ujana problème batiki nga c'est oui presse batiki nga bato bele bazakana ujana nini problème ninga c'était ezaki nga te ezaki manike mais na ko elaki kara lisumu ya pamba to bandi ko rep aussi la presse a continué na bureau na expliquer presse na benga ken piana 22h ngam na komela ken piana ken tala bakanga ki biso oh ken ayo rappeler nga ezaki ndenge na expliquer ken kana expliquer bato nyonso baolanda biso to solo na ken de 22h à 1h du matin et quand tu as un appel normal connexion a un appel normal nous expliquer si ken a benga singa bi ujana omoni ndenge yo expliquer biso ne to comprendre explication normale yamani ken nga no expliquer biso ezaki normal to comprendre donc man kala kuna 2 jours grâce na ngai ndela expliquer ken na grâce à ken puis ndenga benga ki batu parce que ken ya bengi sibo mutombo ex-boss na nga dans le Congo check si ba mutombo ya tala kila parce que change pe si bazaki pe na Kinshasa ayo benga ka ba dossier likolo ba bengi ndo manike azaki libre mais manike ayo bima banzo ba n'importe quoi nga muntu na trika kiye ngande muntu na liaki mbongo na ba Nigeria wana nga ngisaye nga mna kena ko soyer comment ça fait si que nga bakangi ngai na futi ya mante ba libérer nga bongo ba to ko comprendre que no zaki ba jeune nga et ça là qui nga bien te eleki na lobaki nga pe lo monter mais chose grave na fati na lali na la muki voice et outil na partie ya poto mutatinelinga c'était ma sœur on a d'abord avec moi mutatinelinga non mais ni manike a lo babu na c'est lo bani OK yoka na yoka voice na so ya na na leli na kokayete na oki passe na voice malika lobi ke non mwana na bino wana ucha na bo pesa ke confiance ye mutatrika kinga ye mutu asalaki bakope wana ye mutu alakisaki batu wana ke no place nga na fanaka Nigeria wana azaki Nigeria te azaki nde mutu uja na yaki na ye azaki mutu na bango mpo bakanga etala kutu uja na bapesaki ye mbongo mpo na manike bakanga manike donc Nigeria na bafuta ye nga mbongo nzoka Nigeria na nga nayebi Nigeria wana te nana numéro ya Nigeria te nayebi Nigeria yebi mais lo no ba prince bakali ayebi eloko no ba nzamba le lo yoka bakanga kio bakenene kuna prince bakali azaki wa prince bakali déjà asisi mamna sisi mtala na kena ye singa mtala to benga se nga na osera na se msona manike ya kena ye sko ya na benga prince bakali eleke na prince bakali abi mais non ils ont nga c'est na Nigeria ngope a siko na kati ya bureau na tuni manike na zongi no c'est manike Nigeria wana oyebi on a yebi te et est-ce qu'on a moi qu'on a baron azaki wana vie na ngai ayebi nga parti à Bandal abando sekanga abi monde to vivre à bon monde ba téléphone na bino bo sala captation na ba mingi bosola na bango mo manike to na benge pe na téléphone to sola ni pe kitoko mo Nigeria za Nigeria te aneka congolais ko sika aneka ki congolais po ya to kanga manike to ndo lukisa manike kala donc ezaki bongo te donc et ça là nga bien te dans botika manike tika kombo nanga ngam na tambuso sanga bete ko vimba elongi na yo vimbi ezanga te ba bi pena ke na yo ndo buakeli oyo na nenga butu o vimbi si manike elongi jana ozala bando parce yango pele mote pele kelo soki ndoki wana na fana na bato bele na fana na bino na zaka ndoki te ndakwanganga na yebi te oli titi tia boye po na yebi ango te sikonga na ko vimbisa manike elongi pona zwa nini pona zwa combien pona zwa pe nini eki ndoko kosala pona papa akanda akosela nga na bete mweloki wana so nazalaki ndoki la sava mais siko na ndoki te nayende bapumbwa na butu te nayebi ata eloko wana te mpe en plus erva bakanga nga naloti ndoto mercredi bakangi ya le Ibra ya nalota ndoto bakangi mpenda Ibra ya fo tozala na bino ndoto na esika ngo Ibra ayebi
tozali na bino toti concert na buto ko to sanga biti uja na kolela te na kanga mi kuta na moni presse bakange na batie bakraka balati sie na babloka ba makala na balati ba robe wana l'air na monika ipa na kanga na piqué bango yosko zo popolanga ozo lelo ba te i pasa innocent na yo na bimi na lamuki na ndoto bazo prier na lamusi mama to prier na tongo na mama bisinga biko bomela yete yebisa na benga ibra ba zaki jeudi na bengi presse na ba 10h na expliquer loko ka ibra isenga bi faut beaucoup prier abi ko tika prière te faut sambela c'est d'accord presse vendredi ba yo kanga taka yebo na bureau bisinga mo ke ndoto les aki yanga te uja nzambe la soka mutu oya ye mutu ayebi donc ezaki ndoto ndambe déjà la kisaki nga na yo comprendre que non ata to sa ba mamususu me kotika nzambe te et ya na mamususu nzambe akola kisayo ko saboter ngo te faut prier ya c'est ce que les aboyona man ki boza ko beba na bokanga binemi ngala problème nede yeno ndira la problème ndanga po era longo ya puso na ko mela ya répondre ngate maman boni oza santé bien vieux santé muto atanga répondre te donc na comprendre que non ba force à péter nako forcer na chute nako forcer bon maman te nako forcer pen bonde côté nako forcer pen camarade te pour que non atika na zamono le soingara que non si otini voice ya parti à poto po ba tona ba inanga po ba tona ba za musiko sara to la raison na pesi raison de l'eau monter po bango so ba rande mako na pesi raison de l'eau ta ko sara to ba ki yo sara na manike boko beba na rosalo boy wana eza ndenge manike ozaninga bon so comprendre mutu comprendre donc na pesi mutu raison te na pesi nina mutu zotangela komo na pesi pe raison te po yeba za ndenge mako donc nakumisa ka nzambe po nakuta na bino nakuta na ba dede nakuta na bato ebele yango mo lelo nazaka ucha nakuta na yale donc nakuta na ba BBC Lukamba nakuta na ba mon cordon ndiba donc lelo nazaka o naza so nakuta na bango te mais futi. Voilà, merci beaucoup de Deka pour expliquer biso makamon ndezalaki ba remerciement na banane. Oui, merci beaucoup na batons au vraiment bazaki vraiment tout le temps ko benganga surtout na yale vraiment. Dans équipe mobimba wana mo tapo sur le parc na munda fuga. Merci beaucoup. Merci à ma directeur, merci à ma CG, chef Vouli, Kaloud, donc tout vraiment banda qui m'a coupé, là qui vraiment si les lots plus vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup na ma patrona, mère réveillée, puis à qui avocat né âgé. Tara maman munki, na bi kutu nazali innocence mais bato babimek banda benga benga. Merci na kumu ya papa. Donc merci na Ken Piana pito pas les maquisés parce que donc on a évité vraiment plutôt pas le merci beaucoup qui a vraiment kobenga wana bande kobenga ou déjà problème exact ko bangate merci beaucoup Ken Piana donc na comprendre que non olinga nga vraiment aux calamité bébé hein bébé vraiment merci beaucoup na batu tout vraiment merci. Donc merci. Tu peux ça numéro T. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 90 61 33 460 plus 243 90 61 33 460. Donc mon numéro c'est ça. Comme on a WhatsApp, mon Facebook Abiba Naomi. Sur le Facebook Abiba Naomi Naobima. Donc on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Là c'était d'abord Nayambela Kibino ou Diana pour expliquer pour ma kamango pour le lobe longia ko vimba ya manike bakoba. C'est genre que c'est Oudjana qui est à la base de tout ça. Alors il a fallu que nous a expliqué ce qui s'est passé et puis te commander de comme il lelo. Donc le propos tenu, donc il aimerait m'amener que à expliquer. Surtout moi je ne peux rien dire dans tout ça. Merci de nous branché. La Congo Victoria la bino. J'ai mis la bino yo bolinga ka charge lelo beto zwinda. Ah c'est Kaina zwinda. Pardon? Kaini moko na zwinda kunaye. Azunda kunene nena comme kuné mo radu a comme cheye na poto. Na en tout cas vraiment na mona ki ba télé réalité nenga zo samsala zo lamba azoli azobongisa zo sokola en tout cas vraiment Karine Mokonzi la baronne 3 fois la baronne qu'on a bengé Mama Béton. Donc bientôt le 6 octobre anniversaire à Karine Mokonzi. Et novembre voilà anniversaire ya Karine Mokonzi troye mbele ka ba joyeux anniversaire banguna bino boldi. Voilà donc banguna bodoka veni ndaku wana ndezo manke ngai ndaku wana la baronne wana ndezo manke ngai siko gros bébé siko na kiti siko na Belgique nzambe na ngai tozalaka mbeya tozalaka ndaku
tozwi sikoyo pale na biso moko sikoyo osala mange nde toboma ngai ya la baronne osombaka wapi nkono ya na osomba ngo na osomba ngo voilà donc merci beaucoup DDT Chibambe Boni oloba ni mpona la Karine la Barole voilà c'est ça Azini Kumbi bon ba charge balali non ba charge nde to comme on dit succès nde et lui c'est na mabe to comme c'est trop chargé bon occupation ma mebele be yango moni to ça se ba gagté mais les émissions ngayo na osala s'il faut parler de par rapport à ba charge je suis là mais sauf que ba gag on a tant vraiment des eaux à la tête par rapport à Corénie biso nyonso pour l'occupation moko la moko ça la biso moi défaut mais to ko meka pe ko bongisa to ko bongisa na lobeka que non pour l'anniversaire ya Karine Mokondi ba site nyonso obotaka makamba Karine miniature ba émission makamutu to za la besoin ya contribution na bino ce ko contribution na bino bo pesa pas ken piana na plutôt parler ba mbongo to ba chembo pesa pas ken ce ko mbongo wana to que ça ba don pour le quoi ken ne pas foutre à battre na mbongo na combat Karine donc et ça la ka bien ce que quoi yem ta représenter bino nyonso et dans la au Congo check zo mbongo pesa pas ken mais rêver la solution zo mbongo pesa pas ken kaka yeka mutu donc question de ken pesa mbongo ata 100 francs le moité ken ata 100 francs le moité donc le 6 novembre toko fêter ba charge toko sala maman na gâteau eh nzambe langa soko za madame faut de la Angelica makambo yo salama na habite quoi to za biso to ba charge ba ujala ba rozala Dede Chibamba rozala Junior Mobutu yeba comme charge Mobutu comme charge Mambo ya danger merci beaucoup la caméraman merci na l'heure de ma caméra et l'œil t'aime même si menga l'œil te ya belia donc quand même sous ta simbelinga la message na l'œil merci na Darcel et Easy na montage et aussi mes respects à mon général le Jeff Makaya Boutata Bilanga bio na Dallas papa la mina boga voilà donc aussi JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas là c'est mon boss à Dosenga Maître Sengi Kingasen toujours depuis la France. Pour que belé donc on a content comme tout merci na bien tout qui branché c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise charge à Makasi famille à Karine Mokondi la baronne triple la baronne yo au Katinga la Nzembo et au revoir à la prochaine. Sur la mama site c'est totalement mama site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonjabas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambead Victoria télévision Victoria TV et na ba mon pepa siga ina mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen tchiki